Bonjour, bonjour, bonsoir, bandeko. Bisika nyoso bozwami na monde. Nazo sala vidéo bona pasi na motema, mais nazo obligé na partager peut-être batu misusu balandi yango te sele ka batebele basi basali yango ba vidéo. Mais ngape na moni na peso yanga par bandeko na ngai na kati ya communauté. Ndeko na biso moko ya mwana mwasi moko na kombo ya Pamela ndenge atiki mobali na bana alandi mutu oyo aza na immeuble aza na mbongo na kin. Mwana mwasi yango yeoyo, oh my god, mwana mwasi yango yeoyo na kombo ya Pamela. Na kombo ya Pamela bandeko abalaki Pamela na biso oyo bozo mona na bilili oyo abalaki aboti bana misatu na mobali na deux garçons fille moko na Kishasa. Mobali azape mosali ya nzambe, mobali ya pasteur. Mena ndeko na biso ya mwasi Pamela, ndeko na biso ya mwasi Pamela atunisiko camarade na ye azali mwasi ya artiste na biso munene Karmapa, musicien na biso Karmapa biso nso tolingaka. Atunisiko camarade na ye mwasi ya Karmapa. Namoni yo mikolo yo ba activité tout ça là zandeni na lobitenga na bandi nanga nzela ya Chine. Nakenda ya Chine na sombi biloko na eko teka awa. Soki olingi na okiko lakso ba nzela otokotaka ba kwen otokotaka na Chine poto somba biloko to ekofungula ba boutique awa. Soki pe olingi na okotisa o kaka na circuit yango mesenga mobali na yo mbongo po to bando kende Chine. Donc camarade penza ya mwasi Pamela angwaza camarade ya mwasi ya Karmapa. Karmapa na biso ya musicien. Bande kona wana olo balikambo na pasi na motema ba mama o penzeza mwa ya ba mama makambo mususu vraiment pona bana kaka okoki kosala ngoti. Pona bana okoki sala ngoti. Ndeko na biso Pamela o na ute ko lakisa bino na bilili. Ndeko na biso ya mwasi Pamela o na lakisaki bino na bilili. Asengi papa mbongo, asengi mobali na ye mbongo, Pamela yeoyo. Pamela asengi mobali na ye mbongo po abanda kokende Chine. Mobali pe apesi ye mbongo. Premier voyage bake ye na mwasi ya Karmapa baza ba camarade bake. Basombi pe biloko ndenge falaki basomba, moninga lakisi banzela ndenge ezalaka, après basal nini bazongi. Bazongi azongi pe bien. Abandi pe ateki pe ndenge bateka aka na kini kuna boyebi. Ala, akosoki ko defisati eye ko sombama. Biloko pe esili. Deuxième tour akei. Ekende ki Pamela deuxième tour azongi te. Pamela azongi te mobali zela. Mobali sikwa bandiko mene ba enquête. Ba numéro nyoso ya telefone ya Pamela ekangami. Pamela azonga na ndako te atiki papa do atiki mobali na ye to kondana ka mibali na biso me moko vraiment atiki mobali na ye na bana misatu ba garçon mibale na fille moko, donc 3 enfants atiki li bango mobali akei kokota libala soki bakutani na papa moko na kati ya avion. Papa wana azali balobi azanani aza président d'élite de jeunesse ya PPRD. Do ya mutu ya PPRD, parti politique ya Kabila wana. Aza mutu asokipaka na jeunesse ya PPRD. Bakutani na avion, papa wana atonga immeuble na ye na Kishasa. Donc aza na mwa possibilité na ye. Pona mbongo mama asundoli mobali na bana. Na bakutani na papa wana na avion le bazo uta Chine. Ole azonga na marchandise pa na ye pa mobali na ye. Mama kangaka bisaka. Ba mamo bazala apresse na vie. Kangaka bisaka ke kokota libala. Po mobali azana nini? Azana immeuble. Po mobali azana immeuble mama akangi bisaka ake kokota libala asignale ni mobali te ni bana te. Mobali banda kozela. Mobali banda kozela. Mobali banda kozela. Mobali banda kozela. Ba obenga yeso ki aza pasteur na biso soki pasteur ntumba. Papa zelaka mwasi azonga te 2 mois, 3 mois, 4 mois. Bandi ko mene ba démarche. Ka ndenge zalaka bandi ne ko mene ka ba démarche mike po ayeba réellement mwasi atikala wapi. Ko tuna mwasi ya Karmapa lobito zongaki ngana ye na ngai pa na ngai ye falaki aye pa na yo ngana yebi place azati. Camarade pe abombi. Papa bandi ko sala ba enquête na eka ndenge zalaka ba enquête ko retrouver place mwasi na ya koti libala. Moi mobali te po to monde la kam peut ba kam bal na biso.
balingaka basi ebele atiki yo awa na bana akokota libala kuna mwasi atiki mobali apesi yo confiance apesi yo mbongo osala mombongo po esunga bino po oyebisi yo expliquer ye po mobali soki alingi yo te opia commerce pete ya mobali apesi yo mbongo osala commerce ekenda yo commerce ozonga te premier voyage azongi deuxième voyage akute na mobali wana soki président ya PPRD ya ba jeunesse ya PPRD akoti libala atiki mobali bandeko ndeko na biso Pamela na mobali na ye oyo ndeko na biso ya mwasi Pamela atiki mobali na ye na bana. Donc soki omondeke bana baolela na mawa atiki mobali na bana kokota libala et pas président ya jeunesse ya PPRD soki lutte contre les jeunes ya PPRD akokota libala kuna atiki mobali na bana ezateke o mobali mtu akosi ete ezateke o mobali alingi mwasi mususu te ezake o mobali aboyi ete ye moko ka pona kolanda mbongo bonzila na lakisa bino immeuble ya mobali o place akokota libala mobali o ya kokota la libala wana alaki mobali na yete mobali na lobi ça fait 9 mois yangoyo atika ndako sikona ba démarche po kishase za munene po iye ba place muto azalaka mobali afandaka na mbudi na mwasi na ye mobali angwaza marié azana mwasi na ye bafandaka na mbudi bato bayebi kishasa bie bayebi kote mbudi ezali eza ba cité o ya sika ya bien penja o bato bazo vanda bato ambongo ebelebele bakokendo vanda kuna mobali na mwasi na ye doke mukolo mobali o ye ake kokotela libala ya soki ya kideze soki kimakangu soki ya kato vanda atiki mobali na ye ya ye moko azalaki mobali pe pasteur ake kokota libala ya kideze bureau soki pe kideze bureau pete po ba uti ko bala na ye ba uti ko kutana ake kokota libala atiki mobali na na bana epa ya muto azana mwasi na ye papa wana na mwasi na ye bavandaka na mbudi yesi kwa ake kokota libala epa muto yango zana la sabino partir ya je suis à Kitambo. Immeuble sikoyo ya mobali yangoyo immeuble ya mobali oyo ya kote libala tiki mobali na ye na bana na ye biloko wana basombaka ngonde na mbongo soki bozo organiser boko somba pe oyo ya bino immeuble isifika bozala organiser donc atiki bana siko mobali na ye na ba démarche na ye mutu moko alandi matambe na bango aye ko se retrouver awa siko amemeli ye bana po ala kiseke eske zalaka okei pezo tiki mbana okei kokota libala eske zalaka tala bana ya bangoyo papa yesiko na bana po ambrakisa ala kisa mwasi na ye ndeni nokotika bana na yo kokota libala otiki bana kaka po na mbongo bandeko to so changer makambo oyo eza malamu te atiki mobali na ye na bana ezane batika basi ye na bana siko mwasi atiki mobali na ye na bana misa tala bana kitoko atiki bana na ye misato epa mobali akokota libala na epa ya président soki ya jeunesse ya lite ya jeunesse ya PPRD eza pasi na mawa bandeko eza pasi na mawa tala bana bango wana bana papa bango tuna bango bana na mawa na leli bana baolela baobi mama tozonga na ndaku mama komo okiotika biso oke kovanda libala mususu do bakutani na mobali na avion bayebani te atiki mobali na ye ake kokota libala bosani na bana ba mama misusu kutu bakenda na bana na bango ye atiki bana tala place ope bolakisa bana baoloba baotinda mama bango maloba Seigneur bana mike bazotinde ya mama bango message obike na lelile na moni video oyo toyeba kaka bana mibali nde banyokola abiso na nge na loba na mama moko bandeko eza pe moi de femme bandeko lelo etike journée moko ka ya samedi lobby penza dimanche eza le 8 mars to déclara kake biso to zala ndenge moko na mibali bafuta biso ba salaire ndenge moko na mibali banda ko considérer biso mena biloko ya boye mobali mto asali yango te mwana mwasi atikeli mobali na ye bana kaka po akute na papa moko boye po atonga mwa immeuble na ye moko boye ya 3 niveaux na Kitambo mobali yango pe a marié zateke aza marié te
mobali yango aza marié afandaka na mbudi na mwasi na ye camarade ya mwasi ya Karmapa oyo ya musicien na biso kombo na ye Pamela atiki libala na ye mobali atindi apesi ye confiance apesi ye mbongo po asala commerce atiki mobali na ye ake kokota libala epai ya mobali marié mwasi ya pasteur atiki libala na ye ake kokota epai ya mobali marié juste po mobali aza na mwa immeuble moko boye atonga na kitambo ya 3 niveaux ye siko baloge na kati ya immeuble wana bapesi ye appartement bamama na ngai makambo ya soni boye toloba ta kasi nano boboti te bana baza bana misatu bana wana pisiko otie bango eloko nini na mutu bana wana batie bango eloko nini na mutu le pauvre enfant et puis okangi penza motema atako linga mbongo ngo okangi penza motema otiki bana opanda 9 mois ndenge mobile nazoloba soki 9 soki 11 mois le mobile soki aeba komene ba enquête bien talinga kutu asala peut-être matanga ke moi sene akufi zoka ndeke kota libal mama ozoka ta pasi ya bana no wana to mema bango na libumu pendant 9 mois bana misatu bana pe ya kitoko boye juste pour que l'enfant de la mutu moko boye atia yo deuxième bureau après to koya koloba o mibali balinga biso te o mibali banyokolaka biso o batiaka biso na ba prison soki ezalaki mwana mwasi mwana mobali mutu asali likambo mbe ba mama nyonso batomboki balobi toza komikitisa makasi na biloko aboye esali soni esalinga kutu na somo loba ata bozana no ba fiancé ke olobi osepeli na makambo yango te bana na yo ba ange na yo tiki bango kana maboka papa bango po mama mso ya konyokola bango pona mbongo ni nango pe mutu wana opia yo aza deja na mwasi na opeso nini poso ke ezalaki ke aza na mbongo ebele alingi yo alingaki ya ofandisa na immeuble na eta alingaki asombelo pe oyo yo immeuble po to yeba ke olandi mbongo ba mama bakomi na niveau moko ti mutu azokata somo ya bana te azobanga ta azokata pasi oyo ya mona pona bana wana te po libala soki bana bakomi deja na kati ezalaka pasi kokabwana eza eloko basolola kaboki pe kosolola bo arranger yango me penza otiki mobali na ona bana juste po mobali apesi oka mwa espace yango mona mibali na biso ebele ba africain ba congolais en particulier balinga penza kotikela basi liberté te po biloko aboyero te ya bango kaka bapesi oka commerce muke kaka osali ata deux tours te na tour ya liboso deuxième tour ba moko kota libala otiki bana mobali na bana mobali na yo otiki yo kota libala basi toloba ta mobali eloko esangisa bino eza bolingo me bana deja soki bakomi na kati totalaka pe intérêt ya bana tozalaka ba égoïste ke olobaka atenga na kovanda te anyokolaka ngai tout ça tozala ba égoïste et puis soki olingi mutu te kozwa mbongo nete ozwi mbongo nete kosala commerce et puis on se retrouver kuna obandi kolinga su mobali mususu yebisa mutu ke na lingi yo te toka bwana ndenge ya bien ke mutu osenga ye nanu mbongo apesi yo confiance wana apesi yo mbongo na ye apesi yo pe confiance wana ya kolibere yo okende sala ba commerce wana zoka nde yo kosala kindumba biloko abole mibali babanda ko boya batu basi basala eloko au moins ko bobimi ele 8 mars oh ba comportement mususu eza dignité d'une maman eza vraiment dignité otiki bana na yo na mobali na yo kokota libala ya ki deuxième bureau mobali yango pe aza na mwasi na eza teke o azobalo aza na mwasi tete aza na mwasi na ye kaka po omoni mwa immeuble muke wana mwa immeuble kaka o mobali wana aza nango ale otiki bana na yo kitoko boye kaka po na immeuble voilà je suis à Kitambo pona immeuble pona immeuble ka pona immeuble pona immeuble pona immeuble bandeko na ngai pona ndako tiki mobali na yo na bano kokota ki deuxième bureau eza pasi na mawa papa ango kadima so kadima papa kadima libere mwana mwasi wana azongela bana na ye libere mwana mwasi wana tala bana kitoko boye libere mwana mobali yo papa kadima oyo otiki mwasi na yo eza teke o divorce oza na mwasi na yo okutene na mutu na avion ayebiso aza marié mibali pe tika mwasi ya batuti
Ba mama oyo nini penza oyo tiki bo moto comme aussi la tina niveau oyo nyoso kaka kolanda mbongo matériel. Nyoso kaka oyo matériel penzo tiki mobali na yo na bana okyo kota libala mobali atinda ki osala commerce. Leba papa bako banda kuboya bosala commerce wana. Oh mibali baza mabe. Obi loko esalinga somo. Esalinga somo bakenda ata omemi na bana okumbi bana. Atikeli mobali bana pendant 9 mois. Aki okota libala. Aki okota libala atikeli mobali na ye bana. Bana mike vraiment modèle oyo tikeli mobali bana okota libala. Na mobali yango okadima soki papa kadima yango ya président ya jeunesse ya PPRD. Papa, moi si yango ayebisaki yo teke azana bana. Moi si yango ayebisaki yo teke azana bana. To yoka kasoni, to ye kola ko yoka soni bandeko. Makambo ya soni boye ngana oki yango soni na somo. Pona immeuble, po mobali wana eloko azana ngo ya malonga. Ezate ipare azaka na immeuble wana. Azana immeuble. Azana immeuble atonga na kitambo. Kapo na immeuble soki ya 3 niveaux oyo nde mama atiki mobali na yena bana ake kota libala awa. Mobali yango avandaka pe awa te avandaka na mbudi na mwasi na ye. Mobali yango aza marié. Mais ya atiki libala na ye ba ye kofandise na kati ya immeuble. Po immeuble wana eza ya mobali. Ake ofandise na kati ya immeuble papa kadima tika mwasi ya bato. Et puis ba mama penza na soni na somo. Soki oza na bana te oboti na note to koloba take oboti te tamusu boyo kanite. Mama, osi oboti na mobali bana misato. 3 boy. 1, 2, 3. Mwana mwasi moko de mibali. Bana pe bakomi na mwa age oyo ezate ke oko bandolongola bango kolatsa bango ba pampex. Basi bakomi na niveau si o souffrir. Siko eloko nini yango otia na mitu ya bana na yo wana mama na nga. Obike somo epesinga somo. Epesinga somo o mama ya ndenge nini. Atiki bana 9 mois yango yo atikela mobali bana akima na ye. Ake kokota libala epa papa kadima soki kadima ngo pe a marié azana mwasi na ye na bana na ye do a foyer na ye azo sakana na yo kaka biso bana basi moko na ye ba te vraiment pas to réfléchir ati otiki mobali na ona bana ozaki tranquille oza yo moko femme légitime otiki mobali na otiki bana okota libala epa mobali aza déjà na mwasi na ye Siko mutu wana respect ni nangwa kopesa yo. Exacte. Après toko ya koloba o mibali na biso basala rabo o mibali na biso balingaka biso te. O balingo mibali balingo pesa biso mwa espace te po o sala commerce. Mibali so bo mona biloko aboya kopesa yo espace te. Pona yebi mobali ata soki alingi mwasi mususu. Mingi bazalaka surtout na Afrika otika mwasi nete. Akomi si oka deuxième bureau ati osoki place nini jou pe alembi azongisio. Mais basi siko tozalaka na bamotema moko boye na yebi na yo expliquer yango te. Otiki mobali na bana yo wana okokota libala. Okokota libala pa mobali mususu. Na soni mobali yango ezate ke yo yonde soki de base na ete. Ana mwasi na ye na bana na ye tranquille. Yo ka bati na appartement wana. Do mukolo pe bolingo ekosila akobwa ko libanda. Siko kozonge so pa mobali na yo. Okozonge sui pa papa bana na yo na ndimite oyo makambo asoni boyo makambo epesa inga somo na lobi fona lobela ngo ndeko na biso ya mwasi Pamela zonge pa mobali no kadima za mobali na yo te kadima za na mwasi na ye azana bana na ye avandaka na mbudi yo baki kotio na immeuble lobi ka so bolingo esili ka papa kadima wana président soki ya jeunesse lite ya jeunesse ya PPRD akobengala yo Soki ka mwa eloko bandeko luka na kati no amoni yango ko bengana yo si boko vando bandiko telengana le 8 mars bozupe maputa ale bino wana bokangi o mibali ba respecter bisote o bi po muto a respecter tu dois te faire respecter yo moko se faire respecter yo kasi mwa mobali oyo prochainement soki azu mwasi akoptika liberté akopesa eli sous liberté te akopesa sous liberté te siko kangi liberté ya basi nyoso ya basi nyoso mobali na ya kokutana na bango parce que akopesa sous liberté te akobanda kobanga oyokani na mwasi na yo papa na moni na sala mwa commerce bazu pe mbongo apesi yo quelle confiance muto a passé au confiance ndenge wana
obandi pe commerce yango après kaka yo moko lisusu omoni kete o wana simbite okute na mutu moko boye na avion oyebi ete biso basi tolingaka biloko oyo ezongenga donc mutu aza na mbongo oyebi te papa na sala kinde nini po aza na mbongo bo okipe ko s'organiser ka ndenge obande ko sala ba commerce okipe ko s'organiser bo ko zwa pe oya bino vie. Mais basi misusu bazalaka pressé moko do aolingaka lelo azala kaka ndenge amoni mama Rosette alati polo na ye oyo alati na ye robe na ye ya polo oyo donc eza bien ngape fona azala nango makambo wana nde tozala nango mingi bana basi. Or petit à petit okozwa pe oya yo po batu nyonso babota bango ndenge moko te biloko pe tinda mibali confiance ekimake pa basi yango wana. Basi misusu bazalaka na maîtrise te. Osi obali tika kotala tala pembeni. Mutu alingi oyebise na marié. Fidélité lobela abino elote. Fidélité lobela abino elote. Po bande konanga po mibali ba respecter biso to on doit se faire respecter nano. Soki omoko mi pesa na valeur, mobali ya ko respecter o kaka. Mais soki omi pesa valeur te, ko la te ke mobali ya ko pesa valeur. Ndeko na biso ya mobali o nandimi te ya kotika ka mwasi o ya koki ko bala prochainement akende ko sala commerce. Nandimi te ya kotika la ka isusu mwasi o ya kozwaka akende ko sala commerce. Mama Pamela ndeko na biso ya mwasi mama Pamela zonge pa na yo kende ko kuta mobali na ona bana ba ozela yo ba leki na ba video vraiment. Na mwasi ya ndeko na biso karma pa. Yo muto memaki moninga na ba commerce na bino ya Chine kuna. Ok, ikende ko négocier na ye azonga na libala. Parce que yo nde komona na mabe, yo muto memaki mwasi ya bato na ba commerce wana. Bandeko nanga mibali, omoni ba commerce na bango ya ba Chine wana. So moni ka mwasi ya bandi ya bima awa akende boye ba commerce ya misika. Bakendo sala mingi bakendo sala kindumba. Bango nyonso tebe mingi bakendo sala ka kindumba kuna. Parce que eza normal te muto atika ko sala kindumba te. Premier voyage, deuxième voyage okimi mobali na bana oke kokota libala mtusu kana Kinshasa wana. Seki ozaka muto ya kindumba. Po muto atika ko sala kindumba te akobanga tika mobali na bana misato et po mobali anani a pasteur. Juste po baki ko fana sona immeuble moko boye na Kitambo. Bongo siko soki mbongo wana immeuble wana batonga ye na mwasi ne. Papa ngo kuto alobi na video na ye o ya sali alobi abengi mwasi deja ya papa wana soki kalonji soki nini. Abengi mwasi ne deja po ba kutana ba solola a expliquer ye. Mwasi siko ya papa na biso oyo auti kozwa mwasi ya moninga. Bandeko na ngai botika kotinda ka basi na bino ba voyage ya misika kiko sala commerce surtout Chine na bango wana. Ngana koma na Ngwanzu na 2000 je crois 14 ou 15. Baluwa ka omona balouer appartement ya ba congolais ka o ba komo vanda kuna balouer appartement. Ko louer appartement c'est-à-dire mutu na mutu ba faire saka louer se bango mbetu. Donc, espace au matela no kokoka wana, opesi $100 par mois. Donc, mona bazata 10, 15 na kati appartement moko wana. Donc, ba pesi espace au koki matela no kokoka. Donc, sombi mwa matela, ale to batumsu bazaka ka mukolo ndako wana sombi ba matela. Yazo fute pa chinois loyer, bino siko boza ba boza ba nini? Ko locataire na ye. Dam su paye avant d'année wana te. Si go ba pesi bino ba matela wana par matela $100 mon atie 15 personnes. Asa na moi 1500 na ye. Fin du mois. Pona 1 mois ba pesi o matela wana. Na visitaka bandeko na biso parce que nga na za na hotel na mobile na nga. Si ko na visitaka bandeko na biso ba congolais na ba congolaise na oka somot. Donc mon apenza bango tale bele na kati ya chambre na kati ya ndako wana. Appartement na do ba bwaki ka ba matela na ba salon na ba chambre, ti na ba salle de bain ba bwaki ba matela. Na basi na mibali kuna yebani te munane aza marié na marié ti. Siko otinda ka mwasi na ba commerce ya bongo eza ba risque. Eza ba risque bandeko na biso ya mibali boti ko tinda basi na bino na Ngwanzu kuna. Soki na Ngwanzu na Chine. Po mingi bakenda peka na Ngwanzi bokende wa bakenda ka na Ngwanzi po ba nini ba biloko na bango ya moins cher ba somba ka wana biloko ba ya teka na kino wana e somba maka na Ngwanzu bakenda bango nyoso na Ngwanzu
louer matelas. Par matelas. Et ça là par matelas. Matelas, on a ceux qui 80 sur 140. Ceux qui 140, ceux qui 200. $100 par mois. Avant d'avoir azo sombaka chaque jour. A sombi na poko kwa tika na agence. Kaya ba Congolais pe bazala pe kakawana. A sombi a tika na agence. A sombi a tika na agence. Siko bambi loko na Kenya Airways. Ezo kendaka na Congo tous les jours. Au moins après un mois otondi si boutique. Commerce bande kuna biso basalaka kuna yango wana. Mais siko commerce wana mingi tema bazwaka ba hotel te. Ba vanda kana ba appartement na appartement kuna boza basi na mibali. Donc kuna ekomaka libala. Ba koma kuna mabala na mabala yo mobali ozozelaka na Afrique, ozozelaka na Congo kuna mwasi avandi un mois kuna azotindela koka ba marchandise. Place alalaka yo yebite. Ba alalaka bango nyonso na basi na mibali batandika ba matela. Kuna ekomaka libala bandeko na ngai. Bandeko batinda basi na bango na Chine. Bo sala attention. Tala oyo ekomeli papa oyo penza azolela mwasi na ye. Mwasi na yake okota libala. Madame Pamela ake kokota libala. Madame Pamela yoyo na mobile. Ake okota libala. Ayokota libala pona kolanda kaka mobali oyo aza deja na mwa chweke na mwa possibilité. Or, mbongo mutu nde aluka kango. Tibo vandi na mutu boboti deja bana misa tu se ki ya l'amour. Ata omoni, tozalaka ba egoiste te lokwa mindele. Ke soki bolingo esili mba moko ke itala bana. Soki bozana bana te zeloko msubo si boboti bana franchement. Ba mama na biso ba fandaka pona nini. Patience. Et puis na niveau ke mbala si apesi yo confiance, apesi yo commerce, okende na ba Chine wana. Chine wana eza place ebele bango nyonso te me ebele bakendo sa ka kindumba kuna. Ngana koma na ngwanzu na banga. Na koma na ngwanzu na quartier ba Congolais ba vanda ke ebele na banga bandeko na ngai. Na banga. Hotel moko eza pembeni ya agence na moko ya munene ya Congolais alaka. Hotel moko hotel ba quartier na bango na Bosani, mais hotel moko kombo nango Nairobi hotel. Nairobi wana eza nango ba $50 par nuit, ba 50 ba $40. Balingi te. Bango ba vanda ka ensemble, ba vanda ke bele ensemble. Ale, siko kuna ba komi basi na mibali. Balinga ko hotel te ba vanda ka $100 pendant $100 ba pesi o matela pendant un mois $100. Basala kande suka na kindumba kuna bandeko na biso. Bandeko ya mibali boy sala attention na basi obatili botinda na ba Chine kuna. E apasi ndeko na biso ya mwasi oyo Pamela aza camarade ya mwasi ya Karmapa. Atunaki moninga ndenge nini yako ngebu. Moninga alobi na komo kende Chine. Ale lakisanga nzela ya Chine. Alobi yebisa mobali no apesa mbongo komsana memo Chine. Apesi asengi pe mobali na mbongo mobali confiance na mwasi ne bomutu bosi bofani boboti bana misato. Opesi confiance mobali pesa mbongo akei premier tour aye na bilo deuxième tour akoti libala na kitambo. Makambo ya soni boele 8 mars yango yo lobi awa. Boye ba ko déclarer ba droit na bino ka le 8 mars. Mais makambo ya boye zo si sa valeur. Po mobali ako gérer ataza na ngo mibale azana bango mibale ba bango ko gérer basi wana mibale. Mais siko ya baby si libala na mbala moko tozalaka tokenda kana mutu na makolo na raisonnement ebungi kaka po kende ko sala eloko moko boye juste pona moi mbongo mike. Ya soni mama tika bana ndenge wana mama ya mutindo nini oyo. Ya soni makasi makambo ya soni oyo esalemi na Congo. Oyo novela se andeni. 9 mois otika mobali na bano ke ovanda kana appartement moko bo osala pe lo monte ovandi ka kuno bombani na appartement et pas mutu azana mwasi na ye deja. Basi to réfléchira moko to réfléchira moko. Mutu azana mobali na mwasi na ye deja okensa au salon ya obenga na mwasi no patia. Po mobali yango pe otala mwasi ya comportement boy soki seki atanga pe lobi to lobi kuna okipe ko kimanga. Eza soni zalata na mwana teke boti ko bala na sika comportement simbite. O ba caractère na biso ekutani te to kaboni. Boti déjà na mutu bana misat 3. Bana pe bazolo ba maman revient, tu pars encore chez papa là pour faire les bêtises. Te bana na lebo okola ba oyina maman bango.
Maman qui osa bêtise pas papa wana ya mukolo. Eh non bandeko. Tomi pesa kilo. Moi oyo muza moi abiso ya basi. Tomi pesa kilo. Poni tozaka na comportement yake ovandisi mutu bo sololi, bolingo esili to sande nini. Ke ko nyoko la moninga pendant 9 mois lukaka yo. Yo koti libal. Otiki bana si tout pona bana, j'ai pleuré même quand j'ai vu ça. Pona bana mama Pamela, tala bana na yo. Moi si mswa ko yako bimisela yo bana bandoki na kati ya ndako ya mobile. Bana bako bima bandoki, bako telengana na ba nini yo. Na ba zando kuna ba bandiola na ba mesa wana ya zando. Po mwasi moko te akoya kolinga bana no lokola yo moko te. Toyeba ko se sacrifiaka pona bana, pona famille. Eh! Totika kozala ba egoiste tout le temps kaka ngai. Tala nano mikumbo ekomi sima na yo. Tala mikumba na komi naza deja na mikumba na ngai ya bana. Moye na bouger awa ezate. Ou bien soki to forcer yo te me solo na mobile ti. Bo sololi boyokani oyebise papanga na moni boye na boye. Me koki makandenge wana wana babenga ngo kindumba. Koki mandenge wana mama Pamela babenga ngo kindumba oyo sali wana. Eza kindumba kombo mususu ezate. Bino batu bozo sala soni ya basi. Bo sala soni ya une femme africaine. Makamba soni boye ba papa le ba ko boya ko pesa bino ba voyage. Oh basi komi o kanga ngatro atikela nga liberté te. Taka liberté muke ba pesi okoki ko gérer angote. Okono mi kotisa na ki deuxième bureau. Bande ko pona bana na yo ki pasi moko makasi bande ko nanga di solo na lingaki na bete la bino yango. Po esalinga pasi mwasi atika bana. Mwasi na bana. Na mona te mwasi atika bana. Basi balela po na bana na bango. Mwasi atiki bana kyo kota libala beti pe 9 mois. Ayebi ata soki bana baliaki, so baliete, soki mwasi mswasi akoti na ndaku, baobi misolo bana bandoki pamba, ofandi kaka po na ba sentiment moko ya ba 5 minutes. Azo palpite kaka immeuble. Mama, basi ba komo tonga ba immeuble na kini wana. Basi ba komo tonga ba immeuble, mona penza immeuble 10 niveaux. Pourquoi yo moko okiko lukango te choko noko taliba o sacrifier bana na yo kapo ba fandi sona immeuble moko boy ya yo pété. So ka moi eloko abande ko luka ko zwango esili atiki yo o sacrifier na bana. Mobali kutu poto yebi makambo boza na ngona kati te bino mibale. Me bana na yo mama. Bana na yo bana mutu mususu te bana na yo. O tikela bango mobali kaka po mukuta na mobali moko boy. Bisengo ya 5 minutes. Boki ko vanda te bo sololi. Boki pe ko vanda bo sololi oke kasi na bana. Soki alingi yo a loger yo na bana na yo. Et ça très important. Mobali alingi yo a loger yo na bana na yo. Ke yo otike la mobali bana ya ke ko vande pa mobali mususu. Juste pour esengo ba 5 minutes. Le pe ko bayo po mobali bazalo kwa bana miki. Ako talo bi otika no mobali na epo na nga. Seke nga pe lobby ya osala nga boy. Yo moni yo e ko vande lo moni ya tiki mo mwasi na ete. Ete ya yo ma Pamela. Ya tiki mwasi na ete. Ya fande na mwasi na ye, me yo siko yonde okomi fazer so to lo babongo. Yo siko za place au vendate. Et vous trouvez ça normal? Basi ba maman na ngai to changer. To mi pe sa valeur. Po me bali ba pe sa biso valeur. To changer. Écoute moi de la femme et puis singana somme moi de la femme moi c'est ça babilo kwa boy. O eza bêtise. Ba benga eza comme msute bêtise. Si tout pour na bana bolingo na yo no mbali na yebi na ngate mais pour na bana. Et a bêtise madame. Et a bêtise. Na soni, na somo, na soni. Oh, moi c'est ndenge nini. Pona sexe, otiki bana, o sacrifier bana na yo. Soni. Merci bande konanga. Elo mke nazaki nango pona lelo yango wana esala nga somo. Komona video wana. Kotala ndenge papa azo lele singa, papa azo lela. Aola kisana ndakwa, apesi bana parole, bana baolo ba maman vient on rentre à la maison. Bana no tie bango eloko ni na mutu. Souvenir ni no tie bango na mutu. Ya mabe. Ba olinga ka yote. Ba otika la ka olinga kote. Pona mabiloko ba nini oyo. Pona biloko wa mokili. Nana yebiso okotonga immeuble te. Mutu na yo na oya mobali wana ozo kimela libala na yo otika bana. Oza na même mutu. Soki peut faire fonctionner pe mutu no okipe otonga no immeuble. Basi ba tonga ba immeuble ba leki yo na nini. Lota. Boni boye. Ko basi ba kende suma bala pona ba biloko wa mokili te. C'est pas possible. Merci beaucoup bandeko na ngai. Nazaki na kose muke opesa Pamela yango wana. Pamela zonga mutu. Tala sima zonga mutu. Tala bana avenir a bana lobby. Mutu akolukelo yango azate ka yo moko. Merci beaucoup bandeko na ngai.